oh dévorant spiritu oko bando tanda bango nyonso autoni bango dévorant yona dévorant na lik na oyim soit mais bablo na bango la makasi au l'état pexate yes oui ah biso ke dévorant za mystique dévorant na tout va bordir Racine Sunda bon ou azane bonté Racine Sunda Racine Sunda abetani bon très personne pour na loba vérité na ka okuta très personne mais très pana kuta na mambo ya championnat mais et ti ermo non ba pembe icône Didier Romario asala asa musicien oyo na mboko kuta icône te icône Didier Romario l'icône bien icône loba ni na comprendre icône Didier Romario asala nini kasi asa musicien Botoro banet Ali Jabir Mamba Ali Jabir aza bon na ebie obi Ali Jabir aza poto oh tunga na otuna bata poto Ali Jabir oya awa ngazo ba Jabir ya aya musicien kasi bon alo ano che bangisinga na kansi wa poto tangira makamba ba bon te so bon na mona te bon de na ebisi yo bon ibo za muto azobeta 4 7 chants aza normal muto ayemba 2 chants fo ka uki obenge bon Awa biso, awa nde biso, awa biso, awa biso, awa biso. Aqui somos nós, awa biso. Aqui somos nós, awa biso. Vamos tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Koto, awa biso. Bien, bonjour, bonsoir fidèles internautes, bienvenue sur votre émission, l'émission le plus suivie de la capitale. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que Awa Biso, parce que Awa Biso n'est au bandara makambo, et puis bateau sous basu quoi. Nous avons la confiance de savoir qu'il y a Cross Mbiavanga qui est derrière toutes ces caméras qui sont là pour réaliser cette belle émission où Bino peut sa confiance dans Angola Mobimba. Mais voici encore présent, on a toujours wana pour nous représenter Rabino émission où pena artiste nyonso ba vivara na biso na Angola pour awezara biso. Georges Chima na bino yo Miss Girl artiste. Merci à mon équipe technique très fort. Merci aussi à Roger Kumbu Obama Marambo nyonso yesora tondi seke mamba bien zali quoi. Batebeli baza connecté Hero bazota la émission Awa Biso. Encore une fois de plus, je suis sur ce plateau avec l'artiste et musicien Dévorant Spiritu. C'est avec lui qu'on va parler de tout sauf rien. On va vraiment passer des bons moments pour essayer de discuter un peu avec l'artiste et de son parcours et son évolution ici à Angola, Luanda, la capitale, là où nous sommes. Merci aussi à Dechrist Chubangu qui fait bien son travail. Dechrist Chubangu, fonctionnement, Zambia fonctionnement, on a apprécié Motesi Ezwamie, Maria Fina Béton à béton. Merci à tous les partenaires de cette émission. Là, je vois Dona Mikle Kuzituka, na couloir ya Marakana wana na Arnaud Pakekebe. Mutu ya Cross Mbiavanga Arnaud Pakekebe. Ya nono Lomboto Pakekebe naza awa na artiste Dévorant tobetano mo bakati ya musique na biso ndenge zokende na nenga ba diaspora na Luanda o la capitale. Bonsoir Star. Bonsoir Miss Girl, ba journaliste na kata mboka. Olobi Zamba ba journaliste na kata mboka. Ayo komisika nzambe ba sala ba kota ketoti. Bon ba ebiti to bana na opuna te na obo. Ya solo. So ba na ko se ebinde na kina maramo. Bongo. Sadi botala nga botama mozole kana sima na ngate. Cross Mbiavanga na obenge migolo ya caméra quoi. Ils sont assimilés par pareil, on a manipulant auto comme on dit tout ça dans l'espace banini. Vraiment on appelle si on mote si Roswali Cross Mbiavanga bonne santé artiste. Ouais, pepele santé superposée, les frères Romona. Santé pepele kitoko. Nous les autres qui n'est est-ce que ça va? Et que kitoko, et que na pepele donc mikolo tarane na kondina olia fufute. Ali rangadia na makasu. Ponine. Concentration makambuti. Na préparer makambo donc na olia ngadia na makasu mai na mela Kongo bololo. Mayo mela Kongo bololo. Ngadia da na makasu fufu na ngai. Ya rolia ni ozolia ngadia na makasu. Concentration kaka. On multiplie le spirit. Vraiment. Il y a des gens qui auront besoin de savoir un peu sur l'artiste Dévorant Spiritu et bandagi nini de ton parcours. Peut découvrir en ensemble là bateau bazota là.
awa biso na minute so. Ouais, parcours ya dévorant spiritu. Abandara maramoni za na praye. Église nga nazalaka chef ya nazara dirigeant ya Koeli. OK. Chez Adina Bala et à son âme, quand tu prier na Chouapa. OK. Ça a déjà Koeli. Après cela, il y a eu Bikarato Mokola, moi groupe de revenus zalara. Tout ça moi orchestre église ni zalara ton Siluana. Na surtout quand comme suna soko na kata ya bana ni za na quartier. Na soko la beve na moka courage sali à penser. Je n'ai encore à dormir, il y a tambour le valo. C'est le valo. Sinon, la vie, on y est fort. C'est un homme qui est. Na otindi kapina songi onu kapina bébé le bando sala na ba. Ba fait na biso ba anani. Ba pauvre babia, pia son âme. Na otindi konsko na kata douche na ninga banda ya changu. Vepe na kanga maboko ayo kaninga tina vidara ko laver bo. Singa yo pena lobby fona mimona na rep na biso. Va me man la rep siko na tambo le valo. OK. Petit moi mke boy na ya siko. Aimba siko danger. Na imba bien makasi. Na imba bien makasi siko. Jeune on peut moi na mke boy boga. Ya pe mesko me borose. Na imba danger. Ndeka fulano alingaka, ndeka ni ya lingaka. Ndenge tata lingaka. Président l'homme qui a voté tata forme. Vraiment. Adolphe Dominguez. Na imba fort jour on a habité dans la vida. Bachanga bala, pena bachanga bala, tozana ba vena biso ba bendo son, banani mo histoire eza pena mo mlai. Vraiment. Pona okata na mukuse temps na longo ba parcours wana. Na yako ya sko na wenge tonya. Et pas Adolphe Dominguez. Adolphe Dominguez, l'homme qui a voté tata forme. OK. Vena ngapa sa ya nzungu. Mselu angu mave. On l'a vu na nga parler. Et pas Adolphe Dominguez na wenge tonya. Vous avez des passages ou soit totika pe ba print ba. Ba print pene zao. Na print za na kenda pe ba voyage. Na sala pena nini? Na sala pena na tika babinga ngoni ku apena na kata mouvement. OK. Tant longo pe ba comment interpréter biso pe ba petit ba na simanette ba petit na biso petite dizo ba massa na biso ba limousine ba ya. Ba na mona ba leki ba ya ebele na simana biso pe ba. Parce que parmi les prints otika na wenge tonya les gens ceux qui ont besoin d'être na awa biso boy to zonga ba biso ba yeba te ezaki dévora banen à l'époque parmi les prints otika na wenge mopaya zoba mopaya zoba na kilimani ngoma we tata te mama te na kopesa loko dévora aya vanda yayi betu kuna mani mavanda yayi sawi dilanga ya mbutaleki na zawana na samsala na ya otikanga makoki dibelo kala nzete zanga liboso pepe sima lelele zambe labi kuna na bongo na libaya putulu makala moto yarigene tigelanga bolingo na mesa tigelanga bolingo na bomba yagate Iyaga te apona okanga na suka na ye angala luana bondia kafufwe malaje mortarde saya kabina bonaite shimarato quiero mama brigado somi quiero tosna ku brigades só me quiero, tus na complicadas, via Congo não tem nada. Yaka mama, vene, bobo palingo no, kunyo bomangai, menazo kate. On point banzira na kenda. OK. Oui, ngana ngamo pe na zongi banini na wata. Pe na kop na ngai na banyo kala donki. Tozana ba chéri finite, tozana ba vena biso ba zako. Obi zako. Ouais. Chez l'amputo. Biso ba zako. Na pesi mbote no sigeza lishe la puto ona ya pale ya lemba banini kwa tere finiti ba masa na ngaba armelu be mungu mvunza donc on peut na parler oui que tona yo kyozo yemba siko zongi singa na biloka wenge o tika principe na wenge tonya ouais
et na regretter na angle mususu Angola ndiye za faux. Est-ce que raison ni longo so wenge Tenga longwate disons famille mère zalara wana moko famille mère zawa bakoko na baza awa esenga na chamo kimia na makambo bo esenga ki na famille ponga la ya el boswa awaki na cadre famille quoi na ki na cadre famille na ya kad bosu makamanduli na 2012 to soki na to ezana compte à Serge Kassam to ya na tata to suka na dundu to soki na dundu bandeko bazongi ngesinga na avancer Luanda pona sola na famille. OK. Na singa penzela on va ninga hier tout na binga ve 1h 2h 0h tout à l'heure na binga ve sola nanga. Mouvement évolution kuneza nini oui. To préparer kuna celui qui part à la chasse perd sa place ils ont la bataille. Na ndenge za na ngai ndet na boye. Na chambre nanga. Na rozonga boye. Tout le monde en watch. Basala ba récolte abaya bazonga pe na pala zongi na chambre ne. OK. Nemo pe na ngati. Na ko ya pe boye na bike petitement salove moi. Na bike to préparer album na biso 12. Mon père Adolphe Dominguez to préparer 12 vekuta ba ifona kitana imba na obama debora kana. Ozonga pe ko yemba ba nini ko. Na zonga te na ke na yembi. OK ko yemba po izongi na na sali clip na zongi. Est-ce que par rapport ya ningi musique et marche rapena na kisasa na biso na Angola awa. Est-ce qu'il y a des fois tu te regrettes raté à Rosala Angola où il voulait être musicien par rapport à Kini? Te ngai nazela mba okauka. Sina baka molanga za isute. Ngana la mba okauka. Na regretta lote. Na regretta lote pona yebi o nazali. Ngale lo na Congo so na kei. Yom to yebi o yozali. Eza na batum sos ba yebi o yozali te. Ngan balobi ko mboko ba négligence za moins quand tu connais toi-même yo mo na somi ye banana tu te connais mais est-ce carrière ça na sala single nanga après combien de temps yo mo composer ça single na Angola bo retard ça na ko peselo mo ko na ko lo ba na TVT po ba tmuso bule na dimne ba eza ba tmuso pe ba awa pena to sola rapembia eza awa biso yo yebi oyebi masa nanga wata Batumsu basala album, basala orchestre bosso na ite. Ouais. Il y a sa maison héritier Watanabe. Oui. Mais le loso ba otanga fali faire ba otanga wata. Oui. Ouais. Mais oui, l'orchestre eux ça mal bosso ya orchestre wata. Parce que yo po se pela ita ke dévora par rapport ya ba prince tika na wenge. Bando tanga sko batumsu smo bona nenga bangola ba cha su yeno ba 3e place to 4e place. Tenga makambangola so yo mtatanga na première place 2e place ka ibité ongalaza. Mais ska izambo ka bana to saka na récréation. Aso abeti siffler mdrende ba salle na ye. OK. Mais siko pona oye ko mateke fata de respect po to mélanger. Abna to sangana. Sikoyo omoni batumsu ba osala boulot oyo. Oyo za musala nanga. Boulot langa za compté. Oza copie par la ngala benga ngote copie eza boulot c'est mon boulot na limite yo soko ya awo esa mwana ona ke copie te na ke mais na mona ba mise belé ala ngola lo ba ke na ke copie o copie nanga ngasko copie ya boulot c'est mon boulot ya na tangi c'est la bana OK na laisser la famille comprendre banda ki sasa na éviter ne batambola na finité na ojenda na otekelamba tango yo zo calculer entre copie to boulot c'est-à-dire bateau basara bazongo comme cop ayebi ki yo zo na concept nini e batamantolo ozo ango cop ayebi ne musala bien te mais tellement comprendre que non so na zawana na ko zo pe moi déj mobwe na ko zo pe nzele mobwe apon petit mobwe alinga ba misenga pe funa kanga suki na mo kwa joana ba bela ba nzia biso ngandi efona bimisoso makambo sikoyo zana besoin lo baté wana. Tous les coups sont permis sauf coup d'état. Ya solo. Très bien, donc il s'appelle Dévorage Spiritu. Tous les na plateau haut, ça la bien, pour nga na ça la bien. Besoin du matin pour besoin na batembe belé. Le savoir ne mange jamais. Toi qui malembe. Si vous comprenez que Aïe Arabiso, et ça l'est bien pour des côtés vous comprenez que Aïe Arabiso. Alors, artiste, ça fait déjà combien de temps ils ont na Katamboka? Il y a 6 ans déjà. 6 ans. 6 ans. Bah oui, bah moi ça non bah moi mingi que yo dem la rande mon ba concert na ba on a nenga ba convite et tout.
mais yo mo peno s'imposer pour être leader au sapé maram na yo ngaba benga tenga la moi boso ngaba tigela nga kupete non le bon à la TV tonton Lumbichu pa ebi valeur de monnaie oh yebi ki abenga nga pona convitatique abenga ninga te suka papa suka ndenge papa na osala ba clip ba 1,500,000 na mboko ya yo mo obi nzembo ya Matia Damas mami wa mangola ewa obi yango na salu pona imba kalanga na imba ngobi to yebani na mboka oyo kiye bon akosa toleka ba mingi panza toleka nzembo wana ker na mobimba ngai maître Fredia ebi bazita chef d'orchestre nene Nami yango tout cœur nyonso na sission batindeli yango prêtre Matia Damas na Portugal ya tega voilà. So yo kinzembo wana. Asa clip na simba drapa ngola bo. Na yebi clip wana. Ngam na sala cœur wana. Melio. Papa. O dévorant spiritu. Oko bando tanda bango nyonso autoni bango dévorant. Yona dévorant na lik na oyim. Soit mais Babylone na bango na makasi au l'état pexate. Yes oui. Ah oui, parce que dévorant za mystique. Dévorant na tout va bordir. Donc ne si comprend pas na koka koyeba to nga na besoin pena découvrir. On a nettement mutati. Na za pena awa. Na ra besoin ba pena bo si la Jack Bauer haidi. Vraiment. Nga pena za na posa na yeba. Net sa ndinga mboka. Banani bazaka ba bon to banani bazaka ba bonté. Na ndinga mboka. Ba bon eza ba tolwa ba venanga Jean Paty, c'est bon. On a non pena pona etuka ya wenge non. C'est pas wenge te. Soko je singala tanga ba bon. Ba bon. Moi 5 bon. Lito eko sarate. Awa. Lito eko sarate. Alongo da Jean Paty, faut ya wenge. Lito eko sarate. Oyo tezango. Tetkozali. Ba bon. Obije mo ba binga Jimmy Kasiala liboma loembo. Obije mo ba binga Biomba. Obije mo ko Toleka Biomba. Obi mo simo ba binga ka chouchou play. Obi ser mo ba binga ka Lorette. Olga Misam. Domna 4. Olga Misam. Nani sous. Na petite mo Magalia imba nani na cité Bethel. Wono china bato na ba gospel ba chanteur. OK. Wana na ba bon po na yo. Ba bon. Munga pena sungo na ba o na yo ka ke bazane ti ba bon. Oyo yo kaka. O ngai na kuna kanta ke baza ba bon. Oyo kanta. Oyo za musicien. C'est joli pour découvrir. Na kansate kwa ba kumba paka. Ile bosani bango. Naza awa ngande na tous les coups sont permis. Bon, tolo bandeti mutuloko la Racine Sunda, bon ou azane bonté? Racine Sunda. Racine Sunda. Abetani. Oui? Abetani. Ngana ebi ero ya betati na ina ibara yo kagida ora da iska Racine Sunda oyemba. Aza bon ou pas? Racine Sunda. Rappeler un vocal là. C'est que tous les cas. Biso na combo la bosani. Oh! Racine Sunda na moko. Na ko bossa na combo. Rappeler un vocal à sala na bom nini. Racine Sunda vocal. Ngana misente dans mambo fo. Respectons les gars qui ont vécu Batloranet Tripason, les leaders Tripason. Aza bon tonté. Tripason. Bon, Tripason pour nous la vérité n'a pas coûté Tripason. Mais Trip na coûté na mamba ya championnat mais TMO non ba pembe. Pembe. Ah bisot. Na coûté mamba ya championnat mais tamo boy na mon Trip pena na chance. C'est bon. Mais à encourager, à jeune mot, à encourager, toi, à bon pays, à tenir que mission par rapport à Ningi. Et très pas pena bonté na ma chambre. Yé moi, t'as soutenu ma chambre, le bâté qui a bon. Na yé mon personne a tenu le bâté qui a bon. Quel team? Non, le bâti c'est quoi ça raté. Les deux est quoi ça raté, oh, yo, qu'est-ce que ok.
Ketimba. Mwindo eza salité te. Tu comprends? Mwindo eza salité. Eza salité te. Eza couleur nango. Eza noir, eza salité te. Docteur Joël Matubaka na peso mbote si Rosalie. Naomi Mengi. Mwindo eza salité. Ketimba. 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 Ketimba depuis à Big Star et pas ya général de Faro. Ok. Timba. Maman zo sala ngo sango na côté. Simba. Ketimba c'est bon. Ketimba c'est bon. Ah Ketimba c'est bon non? C'est bon. Ya beta pas d'effort. Ok. Beta pas d'effort. Didier Mario icône ya mboka. Wa biso to amike to ape mo ba jeune mike te mais to ba jeune. Bon ba beta dia pas ba d'effort biso to beta na tambour. Ok. Icône Didier Romario. Asalani. Asa musicien. Oyo na mboko kutaki icône Didier Romario. L'icône bien icône olo ba nini na comprendre. Icône Didier Romario. Asalani ni kasi. Asa musicien. Fidélité na bolingo eza l'exceptionnel. Voilà. Tala. De bon ça va on koto de. Makambo tonton le mitu pa valeur de monnaie. Omona makambo wanze moyembi ana. Na yeso mkono. Mutaimba ngo Eli Solo. Muta interprétant na chant Eli Solo masa na biso na Congo. Muta interprétant ngo za Shikia. Oh. Na téléphone na chelo. Oh. So mutaimba on se gasal plagiat non. Eza yete. Ngala yebi mkona ngo yo yembi na kaso yembi ya Eli Solo yo sanga iswana. Angola pe ya fort. Arno pa kekebe. Ma musique et église. Michel Bakala, martyr de la SAP. Musique en direct des States quoi. Bon, toi Ali Jabir Mamba. Ali Jabir. Azapoto na ebie. Obi? Ali Jabir azapoto. Oh, tu ngana otuna bata poto. Ali Jabir oya awa. Ngana zo ba Jabir ya aya musicien. Kasi. Bon Ali wano che ba nsinga na kansi wa poto. Lobaka Ali. Al Jabir azapoto. Yeti wa mwamkeo kababo Al Jabir. Yo ka ala. Tena yo kapina libanga mais o mwana loba ya oya Luanda ya musicien. Al Jabir. J. Na le katona atelemana Al Jabir bonté. Ya mbanje mnini? Vogani. Te vocalité yeza ko na ba single bele ba album pe na marché ba ni awa. Ba te ka na Sony Music. Bo po ba te ka na Sony Music. Mais ça n'y a pas dit ça dans o se gate to solat. Na sola no makambo ngana yibi. Musique. Sala, sola la ngapena makamno ya disque na ngai. Sola la makambo. To comme ba partir ba bon ya mona ke no pe na bon na yeba no pe ba bon. Na na posa o ba to batala biso ba yeba za beso ba yeba pe ba bon. Na ko tangira makambo ba bon te so bon na mona te bon de na disi o bon. Ibo za muto azobeta 4-7 chants aza normal. Muto ayemba 2 chants fo ka uki obenge bon. Oh. Junior Fila beta akenda pe ba 10 chansons ba nini na concert na ye plus de 10 chansons Junior Fila. Na ebie. Yemta beta okotanga tina makila zinda ye. Ya moto sekisaka ngana utu. Na azapa Kester. Kester mtamera poto. Ngana lo ba Junior Fila ya leader Junior Fila. Abana peka na kitu vandio. Abi mda leader a Luanda. Leader a Luanda ya Matia Damas. Aki okadaf. Ba Sokoro. Leader a Luanda banga. Betanga lo leader a Luanda botama. Ya ko ya peka ndio. Mambo sabi se sanko bodi ya penanko tes en côté te biso za beso to de ba tutu ba danger ba tutu ba za ba danger on mona te za na beso to
to découvrir pe ndenge sala kaka nani ne nani pour te comprendre ne ma mozo kendele quoi c'est quoi préparation ils en ont ndé nanga munao ya préparation ça que non sauf que ba concert na obeta ba concert na beta déjà le 7 janvier dans ça sur le 14 février journée de la femme tout ça on a donc c'est Valentin tous à la rapide toi pas Pedro plaque adunana OK na ça na boyo ka dévorant spiritu mikolo ba benga mutema mabe na chant mutema mabe na chant na ko mola mutu boyo ozinga mwasi na za no mutema mabe te chaka nzembo oui bien awa biso to préparer festival moro boye to bien ça ba musicien presque nyonso ya mboka o bato belé baza sima makambo wana ba cha ba mbongo ba paquet en jeu artiste o ya ko gagner au bima meilleur artiste o gagner trophée wana les jours wana azan a droit enveloppe ya bien donc ils osent appeler plus de 500 000 on tanga kwa na bayaniki afromen te bayaniki afromen c'est ce que on dit que yo kima bitumba eza mamba ba diaspora OK ba mission diaspora ka bato yo le bitom susu ke no bon espoir wenge wana awa bango de suko baza moko to yo kana bisto no oyemba na to kosa minde timoto munga ngape na ninga mabeti ngana interprétateur misgel ngana interprétateur tu veux qu'on pas bino interprétation de rakutu pasi kasi ezala pasi no yo sa no ya yo te lo interprétation za pasi nga na kama bato belé mais exemple na mtinga so a ma vie na makamna comme suna tellement boyo bino ba misal wana bonga ko interpréter nga ngana misal wana nga tala betinze ma faire na interpréter te oui mika banze mona bino ya biso ya wenge yo so zu pantalon ya na bino lati ya ko tamana lo pake ba kangu mi bina tela atozo ko ya hebiti oke lati lo na ngambo ka polo kuna mutamoni wa kangu mi bi ezande moko ngai na ko imba banze ma faire ne na lingi mona liboso ya na biso wenge na ko beta kala ibuni banana kala ibuni o manda o emele onani mutumo alo bakeno petso na imbi banze na biso ezata lo ba wale na biso imbi banze na ba na ba o batika ba interpréter mais yo kambanga ngai na ko beta nzembo hérité na beti banze ma feri na beti banze mbo ya Emelia na beti banze eza ya biso ya biso ya wenge ya biso so quand on parle de wenge ngapena zana besoin na yeba parti o tant balo ba wenge 12 ya wenge 12 za kana onini 12 wana eza repas vert ya ba vie ya ba wingi ama ba vingi ama ba dolph ma mpo to sala obeti fe ba tumsu 12 non na yeba te na yeba ndeni wenge ne tombera jamais quoi na yeba ndeni na yeba te 12 wana ya bile ya ba prêtre Adolphe Dominguez mon président tous les albums na biso tous Angola déjà tombé à part wenge tonia wenge maison mère bana tout ya wenge si aujourd'hui on vend peno zota la pena par rapport à ndenge bana wenge bazo na beteli ote recrutement ya grand frère na biso la coste ngap na salango muketonga recrutement na premier album na wana beti on te non te toi na CV moko te na bato tangi nanga vaza na poto ngai mbonzo centre ville na bimbonzo aji solo waza pa feri miyake chuchu miyake nana ni sur na petit na biso berva tempo bato sala recrutement wana la coste ya za poto asa séparer la solution bisous à 2008 ok ça bisous à 2007 VP Alexa biso pe ki ya na bino ba balek na ngamo ba vocal na ngapem so abeta on album est-ce que vous sepel sa biso na bato ba la biso na a biso okota kota bloga wenge na ninga ta ya ba vocal na ba bloga longola équipé ok oye jet oye okoti ba ok no platine wata ba obimi na pe banine ok mama bota bimakana buta zonga 6
soki natuni ye alobi na nga jerikeba opona nini azanga mbongo mobali apambala pambala mokolo kozanga nga okoyeba te mama moi douce moi chéri lobelanga na mo douceur po yelongola wana nde bachers tonton lumbi soki okoboya wana na yo kosurmontre badouleur yeba yo tikinga dans un coin peu de malheur bolingo ekomi tutu kalona menge kame site mosapa ye mama yeba kazelaka yeba kusia yula simombongo ngemepesa Jose mukeba oma ngemepesa na Jose topa oyama tika kolanda mambo ya bambuta mepesaka betu pasi na bolingo ema ya mudondo palala mudondo palala mudondo palala majijile ngende ya fuatiele na malugulele ya didye ye muketunga ye oui, puis ça dit batunion so ba la biso bien pour te sentir pina que tozongi na wenge kande pena wenge artiste après ba concert aux anango au préparer biso ni single ni album déjà na salle des clips na salle des clips na producteur to na ba FO perso na producteur voilà na producteur azana Canada Jean-Paul Ellis OK yim to produit ngai to label mo ngai na fila baseni. OK. Ah ouais. C'est déjà des clips. Titre single Nangisa, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Bien sûr, normal. OK. Pourquoi finir un peu faux chanteur? C'est normal. OK. Rendez-vous à Naba? Naba flé. OK. Donc, tu n'as pas pu sous Nathalie. Mon animo, c'est normal. Il faut pas. Donc. Non, ça lui fait bien. Quand on parle de la génération, on a dit que Yo na génération ni ngai voilà donc série quoi tolo ba série ba série quoi ndeza la bawata ndeza kike bawata balungwe batu ba fabrica ayo bawata nga ba fabrica biso to bawata biso na TV. T'as pas songé un jour peut-être vous appelez un mon GT tout toi tous à part et pas ya wata Poinité beaucoup pe sa biso chance pe ke ndeti ngala binsa single na ngape mais bo réclama ke ba producteur bazakate toza na lobby awa ne toza boyiza kwa mama Chenzunga mikate mtaza na espace na ye. OK en point okomona mikate nzungo etondi na mikate mais so ba betika ba babwa ke omona pa efongoli ntomta bende ye quoi ngande na boye na bisa o CV na ngala bato belé awa kokani te yo kasine to sala émission boye le na plateau na yo Miss Girl voilà mutu tonga otala o ayebi ma musique a comprendre que non jeune oye un soupe kuma kokola moi nini ya ko comprendre jeune oye mtasala makambo yo yende mtasala boye mtasala boye en point OK soki mutu azata na 10 personnes ngola awa anga ozembo na autala peut-être permanent pour nous. OK on point la vie o musicale oyo CVP muke contrat tu éviter et contrat en plus na beta panani pas présent wenge Tony Adolphe Dominguez voilà pe na série nini Tata Mobich série nini voilà pena wenge pena boye bovandi pe boye boka pena kakola pena na mutuka bondo me na tuti bino pena bakiti. Voilà, merci artistes. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. Plaisir d'être avec Dévorage Spiritu sur ce plateau de Awa Bisso. Merci Guillaume, aux artistes. On a besoin, on sait un clip à bien qualité. N'hésitez pas aussi de nous contacter. Maison GSM Production. Tout ça, mon agnon. On a besoin, matin à moi, les gars, direct. Bien Bisso. Tout ça, bien. On a besoin, puis on a concert, de couvrir concert, conférence. Bien Abisso, tout ça, maman, et puis au CP parce que ici c'est la qualité, car les savoirs ne mentent jamais. Déjà parmi ma dernière question, on aimerait savoir par rapport à ma production,
et pas il y a concert au Bobé Tara. Comment est-ce que ça fonctionne? Tant aucun de trucs proposé, maison à production, il y a Dr Joël Matubakana. Collaboration et les carandines. Est-ce que vous aurez caché ou soit ils ont que non VP sans espace et puis t'es comme ça on a un pourcentage ou banane au caniselanga quoi. Donc pour la vérité, on a la production de Matubakana. Ah bon? Non, on a la production de Matubakana. Moi na yé baninga fonctionnalisate. Ok. Bon, sauf Karaki, état qui n'a pas fait ba petit, na sengaye espace pour na fête anniversaire nanga. Voilà. Tant qu'il pas fait ba petit, vers artiste, maramona lo babo aussi là, Jack Bauer ayebi. Ok. Tonton lo mitu pa Valère de mon ayebi. Ok. Là sur le habité, les artistes am kiti. On a plus espace mais ça le loro moko boye pose en charge. Ok. Donc place on a na sepela et la vie. Ok. Faut charger mes fils kata moi 1000 kwanza. Mtazuma des bouteilles. Moi qui est toi na eko sunga ope. Voilà. Moi ba transport et des streaming ninge zongo. Ninge zalaka. Yeah. Ok. Mais tant on a ça qui shonanga. Va bengengai. Abisinga qui non a proposé nga eloro moko. Ok. Photo solo on a ninga bio. Donc sauf que notre solité. Est-ce que bah exigence pèse à makas te aux en manager bah conditions à nini pour peut-être les conditions ça n'a makas te parce que oyo pena nazo kanisa na na combien côté. Ok. Na na combien côté. Exigence pena makas ya te onyo ça ça pour ça contacter artiste. Voilà. Numéro nangeza plus 244 921 370 802. Je répète encore plus 244 921 370 800 aider. Voilà, on a ce bobeng maman bozi artiste oyamba téléphone yo mo ezate roté bureau mo bobo. On appelle si peneza direct ya ngasope ya bureau ezali. OK, OK. On est ngai ngamoro ekosi vous montez déjà groupe ya yo mo za leader na mboka. Ekosi ngala za dia leader depuis. OK. Ce que zong sine ba répétition. Zong sine ba répétition. On a que na banoy ko sala ba boulot ya studio. Na boye ko kabo l'esprit. OK. Na tena espèce à place moko. Tellement studio tiga nomba makamamike ba dédicace kaka ba nini ba talaka ko lieza ki likasu so nani. Na ole ga likasu na ngadia. Moi na mela Congo bololo. Vraiment. Tant na sisi makamwana na na siège à répétition on répéter na roi ina palanka en face ya nini abima. Pas des ministres na saluer des ministres. Voilà. Patron. Donc chaque mercredi. OK. Tous on a chaque mercredi de 15h à 22h. Très bien artiste. Mais non, ça va faire nangai. Vraiment. Non banga nangati. OK. Na banga ti. Onyo so ça la musique na ebi na. OK. Na ebi on banga ti ba pianga confiance. Ça dit tu vois que loko oza dia do préparer da ma munyo so quoi. Na pepele. Na pepele. C'est mamboya na bagi wana. Likolo ngosko na nai. Tinye na mkwa hata ombimba la muyambula kulelo. Donc bobanga na bino te o dévorance spiritu. Bana oui. Likolo bobenga pena mutema mabe na champ. Bobenga pena mutema mabe na champ. Donc si on a kutene kana nzembo na l'action mutema mabe. Artiste, quel est le plus mauvais souvenir aux en la carrière nao? Nga pena na mauvais souvenir na musique ya te. Ya te? OK. Mauvais souvenir. Ça sera bonheur. C'est bien parce que na biki nde na bando beta masina bana masina ti timbinza makolo. Lelo yango comme ça un bon chanteur. Place ne sont kenda bandimanga. OK. Siko batu suba mona ki no mauvais souvenir. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour Nolanda Bisso du début à la fin. Merci Nabatonio Sobalinganga. Merci à messieurs le docteur Patrick Epeti en direct de Kinshasa, Skito Leader Tsunami, 112 Patrick Epolo. Merci à Mireille Polo. Merci aussi à Patel Kamounen des 3 fois carré. Un grand merci à Pesba Motenanga Bongo Père, directeur Dieu. Bah, c'est que patron voyou, l'argent m'appelle papa, ça se passe à pied vers Dieu. Bah, c'est que la pression vraiment va monter si vous avez un trésor. Bah, c'est que, bon séjour à Kinshasa, trésor, bah, c'est que baron, des barons, mon grand frère que j'aime. Mais mais non, bois qui merde, tu au bois à non, non, comment merde. Obi? Non, bois qui merde. Ah, il est où ma fona bête au béton, moi?
T'es na bête, t'es na 5 ans, Je salue aussi ma mère en direct de Kinshasa, maman Antoinette Kalamatunda, maman Abota, artiste Amoka. Ah, ça m'a bien. Et oui, tu vas se dire. Et puis, ils ont un bateau, ça les missions, c'est bien d'être fort. Moni. Parce que bateau, lingako, bazo ba moté ça, bango bien. Ah, ok. Voilà. Na personne bote na maman wa Abota de Florence Perret, ton maman Rieti. Ah, moni, yo pour bagi mère. Si père na biso mbote, begizile, donc. Nous allons monter ma petit na ove. On a besoin de ma petit frère na ngai, merveille moi na ngai, die bufuka. Donc à toutes les familles na besoin de bana mapasa. Merveille miradi donc tout ça. Jonathan donc biso tout ensemble. Nikolo na rara. Nalingi na zara taro yo, fedela ne yango yo. Nalingi na zara ya, fedela ne yango yo. Nado bakaye. Ah? Nado yelanga bakaye. Ah. Nado bakaye. Na osenga bakaye na. Ah, et pas ya nado. Fedela ne yango. On a dit et que non, nado yelanga bakaye. Non non bati. Nalingi na zara taro yo, fedela ne yango yo. Nalingi na zara ya, fedela ne yango yo. Nado bakaye, nado yelanga bakaye, nado bakaye. Comprends? Jenny Batu ça le mystère. Oui, il y a un mouvement au bossa no PC mbote, a zéro peu d'éducation y ça les bien. OK. Mouvement rappelé un maman l'esprit moroboy, mère l'esprit moroboy. Yep sanga. Marié ou célibataire? Ngai. Ah. Vous avez capacité, vous avez l'exemplaire. Les artistes n'y sont pas les gars. T'es na marié, t'es na buta. Na bana. Moi célibataire na mitsuza. Na bana. Moi marié. Na pe na mwasi. Ah, chérie. Na mwasi, na bana. Ah. Maintenant on a balaté. Si on a pas ngotanga kutuna kombo na yepo na on a baliété. Non na bana kanda makasi. Ah. Yana banga yo mona tona bimbo akanga pesa mwana balo tangi mwana wakuna kyobala e. Tangi kombo na yo mosina. Ah, nga ayebaka na tangi yo kombo na ye. Mosina nga. Okotanga mais na obanga ndeno na banga futa. Très bien, en tout cas, on se retrouve à la prochaine. On était ici avec l'artiste Deborah. Ça fait plaisir aux artistes, au monde les Awabiso. N'hésitez pas de nous contacter pour tout ça, le programme, tout ça, m'a bien, tout ça, un artiste. Tout batali biso star. Moni bato bazali ba ve na biso. Tanto okola. Ouais. Tant moni biso na TV na mamuto sali ba bi wana ba petit na biso. Et sali bango bien, ils a fierté. Siko eloko esalanga pasi malgré to comme na suka. Voilà. Ba misien congolais ba olinga suki petit. Ba yaya baza mais ba petit bazate. OK. Tout na point. Ouais. C'est ça que chose étonnante mona boye. Muto yebi ki am ko na o. Mais tellement il na plateau na abengi yo msusuke leki nanga o benga leki na plateau so donc dès to za boye na sula ba viete pour na boye mabe na mona ki pas confrère na yo papi mboma OK we rabengi petit o mukinde mona ta avec na so babi we ra papi mboma ba we ra mukolo papi mboma boya na plateau bon bablo msu ces apéra peut-être manque à humilité hein pour limiter procès de la gloire. Ah, babenga nyama na kombo nango. Et comme trop na Congo. Bon na yebi na ngate mais na grand frère na papi mboma na lingaki Petro. Ya masa na papi mboma. Wa masa na nga longtemps. Moni yo bengi sko masa na yo. Te wa masa na ko manquer ressources. Masa na nga to zane ekipiti. Masa na nga. Po bo zane na ekipiti. Masa na nga to tangi na masa na papi. Merci papi mboma mi wa musique na pesino. Abeso be modi. Bona bengi na beti sone pamba. Na tumoli wa masa na nga. Merci, on se retrouve à la prochaine. Ciao.